opérisi moto na libota na yo Fali c'est millionnaire même bana wana azali baka na héritage ya Fali Poupa vouloir ou pas bazaka bana ya Fali Poupa de là bakana système Baden so il fallait moto mabeto kota Baden mais so kana Baden l'autre science est développé à côté ma client aidé et tout gabo il bana poto ba kumaka bango tant bana tout que la ville ça dit qu'on prononcer biloko wana té alors et là on a condamné Fali maman loba té basi bazana ma hérité septième bête après le crapaud hein est-ce que yo mon passe là moi j'espère que bato va faire ça va noter j'espère que bato va faire ça va noter on a 5 6 hein et pour couronner la souka yo on a 12 ans on a 9 ans moi na solo qui a 19 ans il y a moto kolo so dis maman na yo logique ngai bana na nga considérer bango baza ba orpheline non et là qui c'est que papa na bango akufa donc celui qui a 20 ans et quelques oyete o le maman na binote papa na biso akufa te papa na biso azala et là qui c'est nini tu consommes que papa na bino akufa alors un mort ne se balade pas dans la tatouage père wana akufa tant bango babomaka wana maman de Keina c'est moi na Keina Bible dit clair Matthieu 15 verset 4 ce que télémi papa na maman na yo makamba se pesi na ngote molile bani pe kufe kolanda yo parole du Seigneur faut condamner nani maman na condamner maman papa ku tuté papa te na connaît papa te Fali n'est pas irresponsable pour so yo ki ba Fali pa mbale kola ngata ngai bona usaka ndenyo wana OK ata ngai ba na ngai te njobi ofele makeme so butu bazola zo beta ba kanoti te keko fele donc ne mutu musala bote non na usala mabe mais papa moi na bima facilité qu'est-ce que vous croyez monsieur ouais oh hein usala moi le client de tracteur oh hein événement Brazzaville Kinshasa à ne pas rater Stade Massamba Débat avec l'icône de la musique africaine Yenani les chanceliers Roga les grands et les meilleurs de tous l'homme de Bokoko et Longona Extra Musica Babengi Sibino Mokolo ya samedi 24 juin 2023 à Wana Stade Massamba Débat pour na mo bangé na concert oyo et ko sepeli Sabino tout à partir ya 10h ngingo droit d'entrée 500 francs CFA pour tout 1000 francs CFA P2 1000 francs CFA pour na pelouse au kanisi to bosani bino onga mwana point noir Wenze Talangai Kintele Filou Mpila Poto Bakongo Makelekele OMS Mikalou Boya et Bele Boya Koyoka la bonne musique avec le chancelier de la musique africaine Roga le grand et le meilleur de tous Balobi entre Roga na bango différence Ibaou Yena na niveau ya deux fois té Kolinga te babetelo lisolo Bozala ebele pona événement oyo boko sepela makasi avec Yemoko Nzambe ya musique ya Afrika Tokani L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
merci à vous, très chers fidèles internautes. Très ravi encore une fois de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ce moment sur Africa LN Télévision. Un grand merci déjà à abonnés fidèles, bateau va partager et puis bateau va commenter la vidéo na biso. Je pense que ça la biso énormément bien. Ba reproche, ba remarque na bino yango ça la reto meka ko bongisa musala comme il faut. Actualité ça obligé biso to yambela bino prophète Ngefa. Avec prophète Ngefa, tu remarques vraiment que cela tout sauf rien autre actualité pour vous la mieux placé et vous répondre dans la question à Bissou. Merci déjà à bateau tout balandara Bissou bateau ba commenter et puis bateau ba partager la vidéo na Bissou ça la Bissou énormément bien grand merci déjà à Dada Ulungu na Suisse pour la bien maman sociale Madada Ulungu et puis aussi à Afikembo na 3 Afikembo na 3 Rolanda Bissou aussi merci aussi à Aya Lorenzo na dribbler na Irlande wana motema El Chateau. Non, il y a Laurent Lorenzo mais il y a Laurent Sokoto, Laurent Lorenzo na dribbler na Irlande et puis aussi à bienvenue Kindenge. Donc il y a Suisse na kati à Genève, bienvenue Kindenge, banque il y a Suisse na kati à Genève. Merci vraiment à abonné fidèle bateau balinga et puis aussi à mon ami Megra Mangwana les banquiers. Richard Tessa derrière la caméra, sur vous a mémoire nanga au fond la biso au ça là vraiment bien là, j'ai dit déjà bonjour à prophète Ngefa, l'homme de Dieu. À Pambola on a fait déjà 4 émissions. Après, on a rendez-vous dans Noli Tamboué. Les sages. Vraiment, les sages, on a Zanaï, émission Moronene. Pourtant, il y a des gens qui ont vu la Kinshasa, il faut le bilan. Le coup, on a fait 2 ans de paix en Zambie. On a fait la prière parce que nous avons fait ça sur Maël. La biso boto kokokade so li nzambe atie le bon côté ezaka passe tata to pesi émission na boko na yo kolo pambola sunga molimo ne zakati na yo mituna ya journaliste biano na ngai ati Congo démocratique na boko na ba diaspora funga na boko na bango ba lesa biso poto sunga comme malade bikisa bango baza ko bota za sage pe sergien na bango pana ko paswa o ba donc si midi me pana ko tika to yamba bango na mboka na boulet et ah oui banana biso pour soutenir biso comme la tata pena mwana na molimo santu amen amen prophète Ngefa bonne santé prophète ça peut ça le ça ba santé il y a 2 ans mon nez ne tu n'est pas fallait que n'aille na kuna na Brazzaville yango tu la mbongo yango vimba te le sac au prophète mola alobane ba yokaté mosvinde balandare pa chakole le sac au prophète tamona mokilo mona makam le sac au prophète. Masangeso somba masonga basi bazo tula ndenge monga somba. Ah bon. Le sac au prophète ya suka pour kitoko. Na motema poko nyoko. Ah bon. Pesa saka suka. Le sac au prophète. Chakoli londe mokoti. Chakoli le signifie l'argent. Mani. Voilà prophète boni basango ya etonga boni musala ça évolue quand même. Ndambe pambola yo ko évoluer ça trop dire. Nous avons un président qui est très bon, mais le blocage est mingi dans l'entourage parce que c'est eux-mêmes qui mangent, mais la population est ah bon. Alors, pour les tonga dans la Libanda, ça fait 3 mois, il y a des conditions. Il y a 5 gars qui sont montés dans malam. Est-ce que Nzambe et par archevêque ils ont TV munene et ko kende pe bato bayoka partout dans le monde est-ce que bato mitema malamu bazali moto la prophète Ngefa mulubili ya peuple moto Gagame azotie misapi moto yo Tshisekedi azotie misapi Gagame azotie na biso na Tshisekedi nazali banda papa hein Nzambe aussi mettant moto motema te asobela biso lopango partenaire ou motema mawa oyo asunga na beleli bino pe bato na pouvoir na beleli eloko te bino bato ba ministre eloko te ba DG eloko te nazonga pas mama Olive na komi kitisa pas mama ni mama moto na Nzambe papa oyebi ko pesa éducation. Ce n'est pas n'importe qui ne peut si dont il y a libéralité. Et ça la non. Maman on a ça hein? T'as dit on a pouvoir. A tongi des églises catholiques natives na Goma, na Boma, ya mine. A tongi mosquée musulmane na Goma. Mara longo na musala bazo sa suna musala ba vandi awa tala ba journaliste ba lembi poto ko kende ko zonga et puis asunga bato. Le fils mokoko
Ce qui maman wana te. Avec des dépêches. Mais sungi bon moina. Ata ya lobite bana ya fils mokoko bakoloba grâce na maman Olive na Joseph Kabila de bazongi. Moi bine mokoko ataka maman Olive nda ataka Kabila. Balimbi saka. Yama na bishinaram. Ozo kangai. Les bonnes œuvres ils ne récompensent devant Dieu. Hein? Proverbe 11-24. Tel qui donne librement péniche. Papa Nazolela. So nazaki na Brazzaville, nazaki na mboka tout. Na ndenge nga na bundela mboka na mboka nanga. Papa Benazwa église na tonga. Oh ndako nanga yende na église te. Ah bon. Et puis na mbongo te. So na mbongo loko na koteka pona tonga na ndako na nzambe église. Vous êtes là. Où sont les Nicodème, les gens de maté? On a zobé la Mikona Mikolo. Pourquoi gata maote? Hein? Bonjour kamaote? Hein? Et bon, on a sonné un camion, hein? Oh, il y a l'ex sur la table, hein? Dans le bac à cabo, dans le bac à boue. Donc, à Binganga, pas. C'est un homme de Dieu. Il y a qu'un arbre, c'est le Kamomotoan. La commis pour Namotoka. Au petit moment, tu peux pas tambour, on peut ressoumir un ma belle d'accord, dans ton église en Zambété. Que Dieu le bénisse. Mais ça, ils ont vraiment capté, oui. Même à Chevek, aux autres, quand on a dit Banda Chevek. Hein? What contribution à eux? Naza Libanda. Naza Libanda avec Lokamba. On a dit Archevêque. Avec moi, défouné, on a pas pour la Roma. Nanda Pambola. Pour faire du peuple à Libanda. Nakotika Kolobati. Car mon colonzambe a aussi ma moto. Mais je te dis, attends, on attend comme basalité. Moto moko. Nzamba aussi monter malade. Boule kolekate à kosala. Nzamba ko sarata réalité. Voilà, je pense que le Robeti Masolo Mboka, na olinga tunu kapo solo Masolo Mboka, lelo attend que combattant ya peuple congolais. Tant on reta la pays na biso lelo mande banda ki peut revenir suka. De yo so bosa la bilan ya mboka na biso. Makambo balaka biso ko kisami ou soit bilan est positif ou négatif. Merci journaliste Motuno Tuningae. Je ne peux pas être un pessimiste. France est optimiste. Si. Un optimiste, c'est lui qui voit des bons côtés. Un pessimiste, c'est lui qui voit des mauvais côtés. Très bien. Ce qui est na bani ko sambi sa bilan Tshisekedi. La 4 ans na yo. Nazali monter mon mabe. OK. Parce que Tshisekedi a compté pas même 2 jours à bani na guerre. Mais nous sommes en guerre. C'est comme Moutazo Bundé tout le monde président ukrainien. C'est comme retour à Bilan Indien. Hein? Peut-être que c'est comme Moutazo Bundé avec son gouvernement. Nous sommes en guerre. C'est comme ça Bilan Aïe. Ce qui n'a pas été calme. Paix Zali. La Bible, les hommes Hébreux 12, verset 14, chercher la paix avec tous. C'est là que je peux n'a paix ça. Pour le moment, on a paix ça parce que nous sommes en guerre. Ah bon. Voilà, nous sommes en guerre, mais l'Européen n'a pas les sont gagnés tout le prophète. Il faut parler maintenant des innocents baloud, mais jeunes leaders automatiques, comment apporter TV5 Monde plainte par rapport il y a bah reportage là-bas. Il y a un bon pour TV5 Monde. Or. Hein? Il y a un bon TV5 la RFI. Ce sont les radios internationales, les télévisions internationales. Hein? C'est partout dans le monde. Mais pourquoi pas Basali quoi mi bécoté? Moi j'ai suivi Innocent. Moto bon ça la retiré, il a retiré pour moi comme on l'a bien ma bête. Un orgueil comme Innocent. Innocent orgueilleux. Très bien orgueilleux. Hein? Innocent à cause de c'est pas congolais beauté. Papa, Mathieu 10 40 41. On appelle ça Maya Pamba. Comme ça Congo est innocent tout. Mais c'est congolais. Non. Quand il est congolais à solo, il ne peut pas dire de telles choses. Hein? Entre le frère et son ami, le choix est clair. OK. Ennemi à papa na yo, azali ennemi na yo. Camarade à papa na yo, azali camarade na yo. Un gagamé qui tout. Il peut dire telle chose. Il n'a pas dit combien de maman et maman na yo ba violer bango combien. Ba sœur na yo ba violer bango combien. Oya est kuna. Hein? Ayebi combien ba bomba bato 20 millions na STD. Ba kufa en Équateur. Est-ce qu'il n'a pas dit de telle chose? Na Congo pesi nyoso. Il n'a pas dit hier to bien na $100,000 voilà comment pesa ki. Aya ki ndengeni. To kila ki mawa. Aya ki utea padega la Congo. Autaki wapi? La propos wana so kamati inosbi. O kamati gagame. O kamati mskabari. O sangisi bango me figure.
n'a même figure. Innocent Balou. Nalobi Balou, Innocent Kozui Gagame Otieye. Otieye James Kabare. Mais il a subi, même Elongi. Bilonga famille, ok, Baoutakuna. Alors, Motakuna, Kata, Tarabuta, parce que sur la Motakuna, tu as compris ma propos, on a été. Fallait que tu aies Rwanda, bêta, musique, tu es. Pour Anini, Nikambo, Yanjoto. Bip, ça y est, après, contre, on a dit non, mais fait, mais il a Zokoufa. Il ne savait pas solliciter pour l'envoyer Mbappé. Asa Andimi Yango, Asa, dans le français, le problème était. Andimi Yango, qui est dans le problème de Bangote. Mais on a problème de Bangote. Oh, Bazo Bomanan. Congolais. À Boston, il m'a dit que c'est Mboka. À cause de Mbongo, 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Au Teki Mboka, il connaît Mbongo. Biso bénéfice na Congo. Na bénéfice na côté. C'est bien ma vie na kufa lelo na kena ngaka. Surtout keki na morgue, au fond na ko na kangi kanda pour na bénéfice na côté. Na ko senga na kangi na kana na morgue, wo na kangi parce que il y a na bénéfice. Mais il ne sait pas tout na Congo. Congo pesi bango tout. Ba pesi merci ba pesi ngamba. Yeba faire rigolo emba trace mazonga moto. Et puis afanda embeni ayebela koni. Mboa na kisi bizali na ye. Omo bizali na ye. Mboa kwa na kisi bizali le omoni yango. Yango yo ebisike ngai na motakuna aza bozo sala nyonso. Na ebinote. Alors tango za bisote pourquoi ozembi yaka na Congo yango. Mais azo sa honneur à Congo. Honneur na sa. Musique ni no sa beta. Comprends les innocents. Na lobi musique ni na beta ka beta ko ba faire. Abeta ko ba fali pupa. Abeta ko ba wera ba na ba nini. Jibe pia na beta ko la ye. O musique bana mike tue. Ba musique bana mike papa mbawan. Musique na beta na malunga. Mais on ça a gagné. A gagné nini? Oyebi monde. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous sommes les enfants de Dieu, il faut savoir que le monde entier est sous la petite démon. Est-ce que oyebi a autour ma portefeuille magique? Oyebi msakambo. On va dire maman zo bisu ndako. Baba ko bisu bisi ba bitokala ya mbongo na bango te. Biloko oyo ba lona oyo botela ka bango. Ya ba mbongo bien te. Papa so mbongo bien na Congo. Ata bato 5, mais ba so so le pango oyo na tonga église nzambe. Baba ko misika na condition na bango, ko pesa mutu na nzambe te, ko pesa mutu ambo yenge be. Retour roya. Retour roya. Ya ba zo te kati. Mais mbongo ya bien. Papa ata 5 le pango na ngazo pour tonga temple nzambe. OK. Mais là si ba tika ko mbrouiller bato, nous sommes en guerre, na passe na biso. Quelle position là yi? Oui, position innocent. James Kabane, Gagami, Coucou Dendo, Innocibi, Soko Salisi Bango, Bango na face moko elongi moko. Ah mon travail. Mais pour que dans le lobby que bon. Mais pardon, un orgueilleux, un Pierre chapitre 5 verset 5. Guerre résiste aux orgueilleux. Oui, Innocibi, guerre à Luki, na ba Congolais. Papa, nanzame alo na zomo. Ako senga pardon te. Et le quoi ça? Nangi fana senga pardon. Combien de fois ça Kabila pardon? Mais c'est pardon, naïb on a le baga naïb. Pour les gens c'est pardon. Ceux qui naïb baga mais le baga biloko on a. OK. Ce qu'on a ça ni. Alors ngoli na Matthieu na Jean 20 verset 23. Oto kangi na se kangi na se. Oto fungo na lola. Ndanda fungo linga. Ozomona? Mais na ko senga te. Ino subia yaki yao. Otomana qui est asema njema mécanisation puis toka mawa oya kokwera ngo pepe to panje ko buka na to nini siko to beniko ko voter bande ko ba wonde ba ye mais bande no sidi yango na te papa histoire to bunga kate ba ye ba so ba bien bimi est-ce qu'il y a quelqu'un qui est na koyemba to so ba combien ba to ba kotaka na vous la comme on a ba grand chanteur azali so na bango. Ça dit que bateau qu'on va financer pour dominer biso. Les lois nzamba sali biso ngolo na Ephésiens 5 verset 14, toi qui dois rêver toi. Toi banguna na biso, Luc 12 verset 3, ala kisi biso. Baso ça na kinini, akena na kigali. Ah bon. Donc moi ça la raté. Donc il faut pas sur nous, stopper sur moi, stopper sur bana, biloko tout. Oyaki obingi oyaki yao. Donc la photo tout le monde le lo baloke biso. Donc tout ça la rétro. Tout ça, les trois total à la mission. N'a pas tant la bande pasteur. N'a pas monnaie. Vous avez fait ma bondi boy. T'es dans la rime bouquet. Il cobo na il cobo sim. Moi mon bête tu veux. Tu vois, mon temps bah comme ça là. Moi ma temps mais na comment ça sim na ngate. Moi sur la sim on a fait photo na ngolingate. Ah bon bah on combat tout bota. Pour il cobo ça là ka. Moi il met quoi mon doué. Mais là tu me ça. Oh papa, on na yebi. Moi pas singa le Congo. Si. Hein? Na quel pototé na bundi wa pité nini te c'est Congo. Il faut la reconnaissance avec Congo na mboka musute. Na ko na mboka e salinga ité. Hein? Alors qu'on a défi mon ngwa David na Goliath ezali maléré. Ça na part autre trahison.
Soit quand il est président de la République, article 165 de la Constitution, il faut démissionner. Ah bon? Ouais, oui, il faut démissionner. Mais si tu peux, c'est conseil à Zajen. Conseil Lolendo. Très orgueilleux. Ah bon? Ça, quand ça m'a dit, ma bine, tiki, tiki, elle est là côté. Alors, à Sikizate, Ecclésiaste chapitre 1, verset 10, alors à Sikizate. Elle voilà ma bine, ma bana tente. Est-ce que là, on est ma longa bine? Voilà ma bana, qui va se faire. Mais tu vois, je me colle, tu vas rumba à faire. Ce qui m'a responsable, ministre, ma bine, ma rumba à faire, et à Carnapa, ça n'a pas mis si, comme à Zobinawan. Mais il y a aussi un défi. Moi, je suis mon cœur, tu vas coco. Na mboko epesi nyonso même nzambe na lula kosepela te. Ah bon, voilà le roi nazana musele nzambe question pe na role ka boité to monaki frère na biso oyo abinisa pe biso na mboka sala ba succès na Congo pembeni ya Weranson na kombo ya Lobeso oyo to moni comment ba réclamation na e ba dire na envers Weranson oyo lobi ke Weranson akangaye na kisi akanga bango ebele azo senga la wera a libérer ba tumsu ba beza peut-être ka pour salir image ya leader papa, oui, Exode 27, tu ne portais pas de faux témoignages avec ton prochain. On a un mission qui dit. Mais tant que tu es joueur à Bango, na molini na butu, tout le monde a rappelé ton cadavre par exemple à l'église. Très bien. Musique, sport, nyonso, il y a un zamide. Musicien moko abeta na voix normale azade. Donc nzamba la puissante. Pour nous soya likolo to chara kisi. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous sommes les enfants de Dieu. Il faut savoir que le monde entier a la puissance du diable. OK. La Bible est claire. Bambongo zo mona musu comme bazo mbawana. Batona ba dia ba nyei. Bambongo ya mabe. Mais ça succès dans la katia ya mokili. Alors moi je suis pas musicien, mais je suis un pasteur. À moi c'est toi cette lobby, Dieu ne fait rien sans toutefois rêver ce que le serviteur ngai na loba. Musicien moi betaka sans qui s'azate. Sans qui s'azate. La personne bateau na qui c'était. Exemple. Afin de 5 grands musiciens. Le gars na qui c'était. Afin d'ailleurs Manda chante, un grand chanteur de talent. Très belle voix. Ana moto, tu vois quand tu vas te voir karata panzi. Ngogo zo du matin, yoka ba succès na ba. Ozo mona ngo ça dit quoi? Mon ne va pas Satan. Et Bible est so clair, Matthieu 6:24, tu ne peux pas suivre deux chemins à la fois. Soki ngando azana mai, njombo to mungusa e. Ngando malade fondi mai. Parce que bien ngando ba sana kata mai. Lobeso ebi avant qu'on t'envoie orchestre. Il faut ba contrat ba signaka. Ba chene mi ngwa bino orchestre na kuma ba site. Ba double canon, ba double sim. C'est nous quoi cheka au mawato. Comment ma ebele? Ba joie succès wa ça dit quoi? Ba homosexuel. Ça dit quoi? Bible zo bisabiso clair. Okoko na nzela mi balete. Matthieu 6 verset 24, ba nzela na bango. Lobeso adani awa. Nana bouille comme Lobeso. Personne. Est-ce que rien n'est qui a fait parce que rien nzambe eko ya kate. On va voir sur ngefa na changa kate. Nana matière zo bota makobota ma mikolo nyozo toujours. Na ko ya te na ko kitate. Ça dit quoi? Cet esprit avec ekati na ngai. Ozo komona. Alors bango ba poni nzela wana. Et conséquences ezali Lobeso a jeune. Tatiki musique avani. Ça dit quoi? Il y a quelque chose qui est là. Nous sommes au côté de la qualité parce que tant que c'est un contrat de bango, tout ça quitté. Sandra Lina. Alors lui vérité, ça la vérité belé. Et ça vérité moi si moi na poto kuna abimi ça ba secret et belé. Ça ba ça bango nyonso presque za misala ya mo lili. Voilà. En fait, mais na habité lelo comment on a date le 24 où est créé tellement de problèmes date le 24 où tout le monde na Brazzaville na Congo Kinshasa tu as fait rigoler au niveau mon bagné na concert le 24 juin na stade des Martyrs et puis aussi Didier Lacoste à Chelibaya na Tchangokuna tout le monde comment lelo et créer moi trouble bateau va permet na faire Didier Lacoste on a okaita koyokade ata na nzambe musique ne wana moketo ngayona atika na oh atika na il va faire en pesete non non on a Congo siko na fait des musiciens
ezaka falina fere koko na bango kofelo midi à part bango na hôtel na bato na bisi tango na bango Ecclésiaste chapitre 3 verset 4 chaque chose à son temps tango ba jibe na ba oui omoni nzembo ba jibe beti ngobila ngobila suka ya nzembo ok zo rien tango na bango ezate mais là autour ya rassemblement ok fallait coupe nzembo mbiani bibi nakamata mokokoli ya manga nameleka nganga na mongongo bibi nabi nzembo namoni nzembo na ndako bibi koko ya 85 ans 87 ans baye na téléphone bate pembeni ya bibi alobi nazoyemba bakamata makokolo ya manga pamela yango na libumu evim bibi sheri nanga ya kala oyo akende poto abengi ngai bibi koko bala komi bibi nabi oyo komi na bakoko bare boye oyo likamonini je te dis la vérité monsieur chanson fétiche ya Fally Ipupa ngwana ok sikoyo kinzembo ya faire admission wana Bizorbi okina yakoma bizorbi bibito soke beti donc eza loko na ngonga na yango ça dit quoi totika mitema mabi ngai na kopie ndeko langa pa congolais mais na condamné roka akoko tia na le 24 te akoko zila date mosusu mais tous des pays différents pays différents moi j'étais à Brazzaville na Brazzaville na Pilapé na Mongali na wenze musique na bango tout biloko tout balandaka ba congolais je te dis la vérité balandaka ba congolais bango balengaka kuna te nayebi nde mboko na ezalaka nango ozokomona yo omonaki bibi afali kuna asali te hymne national ozalaki te namela mokoko ya manga namela na mokoko bibi nalandaki yango awa nalandaki yango awa sikorokaroka betani roka babetani bokoko eza te papa biloko wana moi je peux conseiller à mon frère jeune frère bakosi faisait la taille faire elongwa c'est là kobeta musique qui croit ici à ville à Kinshasa la haine la jalousie l'idolâtrie Galates 5 verset 19 stade municipal ongatongatio achama oyo mosusu kuna pembeni Fally mpe basalaki yango ngai nayebisi na moto wana nayebi papa seloke nobeta na vive sintétique parce que ntango bible kobeta koto oyo eza nde makambo bato babili balandi mokokoli ya manga namela mokokoli ya manga natia na mongongo ematesanga bibi papa tika ayokaki toli bafere bana bamoto mosusu parce que les gens bakolanda nyonso wana pamba parce que bible ebisi biso na Deutéronome 28 verset 7 bakosala ekitanzela mosala nous voyons roka moketongo partout baconcert partout alobi nzambe opanza bango nzela sama babundisaka eloko ya nzambe te mais tomeki sinzo rappelé tomonaka ndo osala affaire de promotion mais désormais tomoni leader américain non leader américain alandi esika mai mbisi ezotiola nous sommes la démocratie c'est référence sur la non aponi nzela na ye biso tosala nini leader américain aponi nzela na ye alandi esika mai ezotiola namonaka kangi bavalise okende Brazzaville ayaki koprépare événement non aliaka wana apakolaka bana wana mosala na yango wana papa mosala aliaka alataka avoyageaka azali moto azokadre libota momaya mosala na yango wana alors ntango likambo opportunité bazwaka ozomona bato ko bakristi nzola ezali bato oyo koperdre bango te mpo na communication awa na Congo mpe na Afrique waleki mama wana aza te waleki lider wana américain aza te très puissant maloba noko akake maloba lider américain ko akake est-ce que eloko ndenge boko récupérer te mikolo ekomi mokombe lelo to le 5 le 6 juin yango 24 très mikolo donc quelques jours stade mati ya stade akosakana te eloko nazoboya nini stade wana emela biso te mais lider mpe faire gol ayoka mpe bato pabiso alokata tere bitumba eza minene bitumeleki makasi kolonga makasi te kolo yawe nanga bundelanga nalonga nzambe yoka fere moko
Quand on va Colo, biso to mino comme ça. Ah, fait, moi, une bille de mine de pour l'église. Voilà, faire. On va faire des moi, non, il va faire. Ah, moi, Alex, ça va, papa. Papa. I mean, ça, you can say, I buy the money. Bolingo abandi boso moke ngala otalambi bien namona bandi bolingo ngana yeso bolingo ya sukate bolingo ngana yeso akomeka akufagi bonanga talambi atikira mwana ofere otiki mwana za mimi bonene et puis ba chien de poule ba to subaki na makwanza tanga imbika akumisi kombo ya Yesu alinga kone ba makwanza leki ba délivrance spirituelle eleki kwanza mbazabo ya atoa moto mabe oyembeli na tango événement akobiki sabato même kwa suka osambisa faire c'est fait des miracles hein sikotanga kota kuna kaka bitumbeleki akota bosona nzembo yo na pesa ki onani na pesa ifere nzembo ngakota ngoli boso sima ngakota bitumba kembo na kembo kuna pa fere kembo na kembo kuna na moshora pembe oka kembo na kembo kuna na lola ba papa stade de kwei mais nous sommes le stade en prophète et au récite aux amis tu mets makasi ya koleka mais ceux qui te sali organisation malamu on va réussir ceux qui te mais aussi on a administration affaire nini bureau affaire ba fungola maboko ba fungola miso parce que dans quelques jours événement monene sera coquelin entre Fali na Ferry pour les lots il fallait ça qui pleine à craquer malgré Brazzaville il y a qui mouquait et ça n'a qui mouquait mais Brazzaville mboka na biso te ce que parce que miso pas à faire gola alors ba te bele ba ko ya pona ko yoka o so ga mona simbate ake bitumana ki makasi kolo na makasi te o kolo ya wenanga bundela na longa kolo ye on a fait la zone quand ils ont Christ gloire à Nzambe alors tout le monde tout à coup ça a chouakate hein donc mon Nzambe donc tout à côté à chouakate hein et chouakate ça fait tant bitumba ma casse c'est là où la gloire de Dieu se manifeste ah bon oui pour faire un bitumba au sanganate ba complot mon ça le miwana hein osokomona ngala okendona uniquement pona avant ba concert na bango na bisamedi mo ekufa na etikala wana mais babi jour en moisa 40 jours ya matanga ya Guy problème était 40 jours ya matanga ya Guy mais je crois akobeta mais nakosala ba prière mais ça m'a bête ndenge date wana coïncider na 40 jours ya petit frère ou tanga kufa to lema mais bimagi bébé ata makambe sali Guy akozonga sauter très bien que son âme repose en paix. La vie continue. Voilà. À côté, il y a une minute de silence pour que ça délègue. Si on a 40 jours à vous penser. Ce n'est pas mauvais, je crois. Si on a avant, on a évité. C'est moi qui vais faire les prières. Ok. Voilà, prophète, parlons maintenant de Fali Ipupa, le King El Rey Mago. King El Rey Mago. Comment on se dit ça? King. Oui, qui a lelo. Prophète, tout le monde a vu sur tous les réseaux sociaux comment vidéos ont circulé, réaction à Fali Ipupa envers Bana. Il y a des gens où ils vont condamner Fali, ils ont un bateau, ils vont encourager Fali. Il y a des gens qui vont boti, ils ont papa comme papa nyonso. Na part na yo na place no bateau Rolanda biso partout dans le monde. S'il faut au défendre ou soit au ça la critique na makambo to monde dans les réseaux sociaux pour faire une défense ou koloba nini réaction ni ko ma belle maman. On t'a pas si conflit entre Fali na maman Niki Barcelone maman maman ça s'agité. Tu sais monsieur, la Bible nous dit Proverbe 14 verset 1 une femme sage bâtit sa maison. Très bien. Une femme est censée se disposer de ses propres mains. Maintenant, dans Proverbe 19, verset 17, on peut hériter les biens du père et des mères. Une femme intelligente, ça donne l'intérêt. Barcelone, c'est Sophia Mabé. Niki. Maman a bomba kamakam. Monsieur, bana mingo to bana na bangwa. Hein? Une femme mariée, mais
oya bali aibi réunion so njobe ezali makembe ezali soki ye na kobambelaka papa ndako si olandi yango très bien nande bakende okende na mwasi no wenze te ozongaka na ede mayele ya mwasi eleki ya mondele mwasi ovandi na ye bozolia abimika na douche babeti etoi azongi koyeba te ozoka moto ayebaka version ya mwana ya solo ezaka mama oyebi papa ayebi oyo mwana oyo ayanki oyo te mwana oyo ya oyo ezobana oyo bateti wana mama miso tout rouge ekobo ebimi ozomona ozobana bango wana makila na yo te azotelemelo papa ozomona mama akoki oba biloko wana te jene koko bali nyonso bali bapapa na bino akufa donc bana wana eza ngai te otikala baorphelin na baorpheline sadi quoi opelisi moto na libota na yo falisi na millionnaire même bana wana azali baka na héritage ya Fally Ipupa vouloir ou pas bazaka bana ya Fally Ipupa lelo bakenda système baden so il fallait moto mabeto kota na baden mais so akena baden l'autre science est développé akuti makila na ide esuka bon ay bana poto babumaka bango tant bana tout tika la vide ça dit ko prononcer biloko wana te alors eloko na condamner Fally maman loba te basi bazana ma hérité septième bête après le crapaud bazaka eloko te mwasi kuto bano bete kubwa alongwa kuna osalaka ngani bima kende pa na bino akende pete longwa alongwa te kufa te ba passa ngo kana boko na biso alors fallait que monaka eloko wana il faut que matakola vieux sage mbala mosusu ezaka bozo ba mama akoko de kana réseaux sociaux te pour alongola kombo ya mwana ya tiakiam lokola alongoli na famille na ye c'est faux. Et puis je connais dans Fally Ipupa. Makamo nyonso tribunal les na réseaux sociaux. Makamo susu il faut que traiter en mode dans la famille. Pour bandoki basivité. Fallait que si bato balingaka. Bato balingaka ite. Et là bato balingaka yo banguna pe bazai belé. Alors il faut jouer esprit à sagesse. Na lingaki Salomon tanga siko tonga nzambe temple. O papa David a tonga kite nzambe bimena buto abi Salomon olingi na personne abi o kolo. Tatuna David agina miso. Mais là, on a 5 ans, pesanga sagesse, science, intelligence, à 5 bongo te pour na battre le peuple. Nzamba zongi ici. Donc on a 5 bongo te, au 5 te, na baki sur misolo, pe na longi fi, na se na mabene, aucun mokondi akokana besoin na yo. Bible dit sur Matthieu 6 verset 29. Ata balobi bien ata Salomon azalaki na misolo na besoin na ye nzambe pesa ki sagesse d'intelligence na science mais alataki lokola fleur rose te alataki bilamba lokola fleur rose te biloko tout ya Salomon ezaki en or radio non nino lo biloko mbeto non tout ezaki en or diamant mais balobi ata alataki bilamba na ye mais ekokanaki na ba fleur te on met ba couleur ba fleur yango wana esenga ni sagesse na songi na bana wana mwana wana Keina na mama na ye maman Niki Barcelone maman de Keina c'est mwana Keina Bible dit clair Matthieu 15 verset 4 ce que telemi papa na maman na yo makamba se pesi na ngote molile bani pe kufe kolanda yo c'est la parole du Seigneur tu bani non prophète pesa Bible na tanga yango pesa nga Bible pesa ngo kamatira ngai Matthieu 15. Pesanga na tango na 4 yoka. Matthieu 15. Bible za na tango le conseil bato bayeba. Peut-être pesa Ephésiens 6 verset 1 à 4. Merci beaucoup mon fils. Bible le bien na 4. Matthieu 6 na ba Matthieu combien? 15. Matthieu 15 verset 4. Oui. Car Dieu dit honore ton père et ta mère et là quoi liboso kumisa bango bolo be bango mabete celui qui maudira son père ou sa mère il parlera les choses qui ne sont pas bonnes il sera puni de mort il faut t'en aller bana bele ba bango de il faut t'en aller il faut moi na senga Fally pardon rapidement à bon sango qui dit moi na Ephésiens 6 verset 1 à 4. Ephésiens 6 verset 4. Na pesa ramate appel toli. Enfin obéissez à vos parents. Moi na to ça va bot na bino. Selon le Seigneur. Car c'est juste, ils allaient à sol.
Honorer ton père, ta mère, c'est le premier commandement avec la promesse. Afin que tu sois heureux sur la terre et tu vives longtemps sur la terre. Et le père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en corrigeant, en instruisant dans le Seigneur. La Bible est catholique. Papa, personne au monde, il limite ça, moi. Très farouche. Parce que nous autres, moi, nous avons bénédiction, na malédiction, ils en ont beaucoup. Alors 15 euros, nous avons ce que tu peux pas maman, et tout le monde a dit, c'est la parole du Seigneur. Mais s'il faut condamner, il faut condamner Nani. Maman. Maman. On a condamné maman. Papa, tu t'es. Papa, tu as condamné papa. Fali n'est pas irresponsable. Pour ce lieu qui va. Fali pas pour le coup, on a attends ngaïbo na usara ndengwa. Ok. Ok. Attends ngaïbo. Aba na ngaïte donc njobio fele. Makemeso butu bazola zo beta ba kanoti te keko fele. Donc ne mutu musala bote non na usara mabe. Là papa moi na bima facilité. Qu'est-ce que vous croyez monsieur? Ouais ouais. Oh. Hein? Usara moi na l'église de tracteur. Oh. Hein? Eh. Va traiter ça. Na pika molunge. Papa, tu as bien encore le banana, papa. Eh, moi, je suis facilité pour toi. Je suis boire le boité. Je suis bien solo. Hein? Et puis, je suis allé au Koufi na Kati. Pema, au Koufi. Je peux le leçonner, moi, na yo. Pema, on dit maté. Sangana bateau, bateau, n'ga pas quoi ici. C'est là, à combien d'ennemis n'engaille? Absalom, mais ennemi David. Hein? Absalom, comme Absalom, mais là, non. À moi, c'est trois les bateaux, au Canada. C'est très dangereux. Toi, bon maillot, la complice de bateau, c'est le mabé, ils allaient facile. Mais à outil n'en joue ton maillot. Tant que Absalom, on t'a remarqué un zam. Tant que maman qui n'a souké belé, bah, Katia Kingo. Abomaki Moussa, on a dit pourquoi Abomaki Nzoto Yangai, Bimina Nzoto Nangai. Il fallait beaucoup Nangai, mais bon maillot. C'est ça le problème. Bateau va raisonner. Bah, maman va tirer bateau, mine na béré. Bah, maman va tirer banne, belé, néré. Hein? Faire la guine à mon année, te conseiller. Et combien il a fallu? Dans mon pays, il a fait. Ceux qui ont donné, il n'a pas fallu. Et combien il a fait? Pas fait. Bateau, il papa. Quand on fait le milieu de beaucoup. Tu l'as dit, bien. Mais si tu n'as pas bossé. De partir, c'est même chose parce que tout va dans le problème là-bas. Bah, le problème là-bas, Bazou et les cas, tu vois, maman n'a pas été aussi vraiment mabé. Mais bon, mais on a bien noté. Quand papa reconnaître le bien, bon, mais on a nini. Il y a bien nous. Ah. Mais s'il faut encourager Fali ou le bon Fali quelque chose à Rota là aussi. Fali a donné des si. On encourage le babo. Ma place est tolé à l'église Moumimba. Mais Fali c'est mon frère. Ah. Tout ça bateau moko. Et qu'on a na babongo là moko. Mais nous sommes les Bangala. Tout ça là moko. Il y a reconnaître un. Il y a reconnaître un. C'est au approcher arrêté. Na approcher ndenge. Au défendre la paix. Bible le mina biso hein. Na Jérémie 15. Alors mina biso boye. Biso to koluka bango te bango nde bakoluka biso. Ah OK. OK, moi tant que nom de dans luka bato papa. Nana Christ Zambia. Fire. Comment ça na te? Et pas bien. Papa na bino j'ai dit. Ya kalo bino bakamela na église au monde na bino koleka. J'ai dit mon ami. L'on de kuna na église au monde na bino koleka. Donc na bino kwa kolo. Dans les vidéos à Kolo, tant qu'on fait la musique, parce que Philippe a bien abisso dans 2 versets 11 à 12 habite tout l'esprit et je goûte ma zambe. Na simbi na maboko na bendi mandefu na ye. Bendi ferré. Na bendi mandefu na simbi na moto kende. Kaninga usandi. Mais faut réciter ça, faut réciter ça te Holanda yo. Ya réciter aux ala toujours une date. Mais bendi pas ba belette. To Holanda yo. Mais na bague na héritier ça comme 6000 personnes. Ça m'a aidé. 6000. Tu vois héritier faut inaité. Bibembe ko fa kuna. O ba kunda te rebi misala bat. Anga mara le bloquer en avant pour faire la côte. M'a esprit zawana. Na martyr. Na oh. L'esprit des morts. Bah c'est belé. Oh. Mais ba tout ba ko fa na fali ba kunda ba ngos. Ba kunda te. Ba misu ba kunda te. Ndazara na mort. Na na mort que master nga muso pasteur. Na so na ko kuna fali afuta na mbongo. Afuta mbongo na ba conscience ka biso mabe. Master nga pasteur moi na kufa kiwa. Moi na nga mo sa médecin que na be kuna. Ala na be kufa. Ozomona ba misu na so na bazo bimisa ba kunda. Ba misu ba kunda mate. Donc kana na bango après ça si tu dis ba na stade de martyr. Bazo bimisa mo faire il faut na kenda pour neutraliser yango na benga na milimo na ko tourner stade papa. Ah bon. Pour bato ba kota ba bimate. Ba ko kota mais elle no ba bani ko bima. Mais ça rampiaka.
Ah, mais oui, c'est quand même sûr. Voilà, je pense que tu dois progresser. Malem, mais habité juste une dernière question pour que tout le monde a des ruines dans le gouvernement entre Godin Poyi et Jean. Tout le monde qui est entre Godin Poyi na son excellence Gentini Ngobila Mbaka, tout habité, il a une défense du peuple congolais. Tant que je s'il faut reloba quelque chose, couper ça message fort, soit que catholique dans la média, pour tu que justice est ali, bango pe bazana mikondi na bango ba dirigeant bango, mais tozana yo o population lingaka population yo kaka au prophète ngefa, s'il faut reloba quelque chose au relobani. De qu'on a quasi autour de la question et bandelobi bilan nini président Tshisekedi a saigné na 4 ans et 5 ans ya mandat. Ya mandat na yo. Azom ça qui on nazali na cosa pessimiste na cosa optimiste parce que président Tshisekedi a côté mosala guerre. Alors guerre écoute ka mbongo économie nyamboka. Les peurs bazo sala to kumisa bango parce que là le vérité. Mais eza omuriema. Motoko la Godin Poyi pasteur. Nayoka kia omenasa ki nani ma safu na justice. Mais justice est pour na bato nyonso. Comment yo za motamibeko ba diplôme ebele doctorat ko lobate. Oko sala ba ko finga mutu be détourner, azali incapable. So Ngobila est incapable de diriger mais mibeko nini ye na gouvernement provincial o ba vota pour na peuple kino exact pour te na dit son nom mais c'est ça qu'on mettre le ngoma moninga te hein et puis alobi dans 48 heures il faut Ngobila memele ba dépense so ya vie la Kinshasa asa ya on a illégal avant ça il faut ça na bureau na yo ba adopter yango Peuple peut ça et qui m'a tout à gouverner. Toi tu n'as pas fait, c'est un grand dictateur. Oh, parce qu'on église. On église, oh l'État, pèse à César, oh Yanzambe, Yanzambe. Yango ma pèse ici, biso va ça Yanzambe, toi ça politique à cause de Bayaouli. Si on finit ça, la pasteur Nyos. Mais monsieur Godin Poyi, n'habite à Gobilana Monsanto, remet 3 versets 10 personnes juste devant Dieu, mais tu ne peux pas me sali. Mais là, Ngiri Oyo, Bumbu. C'est les Mao. Et puis ce n'est pas ici. Partout là-bas, limité. Ville à Kinshasa, Kitamba, on le battait. Et papa, Ezala qui a wa, d'accord, deux chambres là, ça on a boum combien? $30. $25. Mais le long des chambres là, ça va coûter $150. Chambre, ça va $100. Pour nini, Banzele Koti, quand même, évolution sur ça. Mais yo, Zala qui wana, tant que moni moninga, a aussi la boursalani, en tant que pasteur. Au moni Bible ebisi na biso bana na Nzambe Matthieu ebisi biso na 7 verset 15 à 16 alobi bokoye babango na misala na bango pasteur azana bilembo na partout ya kotambola komaka moto na Nzambe pasteur motana fouille ya Saint-Esprit Galate 5 verset 22 l'amour la passion la bienveillance okotia moto na ville ya Kinshasa te bino bona ba 14 15 nationalités na basi na bana bino soki indi lelo awa hein bino pimbo bokei c'est nous les mourons hein mon bon nenge le baza pemel bazo bundao hein et là on bota la makambo na bango qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sécuriser la ville de Kinshasa pour bandi makambo ya Yaouli hein moninga vandi na boboto excellence Ngobila Mpaka azotala makambo yoko créer loko moko hein pour laisser l'agitation. Yo lobby na ville à Kinshasa ata mutuno moko tiate monsieur Godin Poyi au code 737 personnes na DGLK na ville à Kinshasa monsieur Godin Poyi na direction au trésor Poyi au tia DGLK direction commune à Kinshasa ndeko na yo olongo wana mwana na yo Salomo auta na ndako asali 3 mois comme chef de bureau obi chef de bureau na bureau ko ça combien ata 10 ans pourquoi chef de bureau la dimension de l'état 10 ans 12 à 15 ans alongo na suspension 3 mois pas a commis directeur yango biso ko tika bana bino azali na kati ya commune ya Ngaliema na Ngalema Nord
biso peut-être otikaka bana na bino ba conscience na bino mais siko bato oyo ebele otie bango ezala avantage to avantage te bapesaka pourcentage ya bango 10% on a par mois ezala combien tolongwa wana gouverneur Ngobila apesi yo na bataxe bakami elekaki awa 7 700 000 o gérer yango mpona ville badéputé professionnel na babilo na yo osala yango asali yango mabe détournement nini oyo bino bosali audit ya gouverneur oyo ya détourné mbo omote gouverneur asali awa marché central ya 80 000 places esalima na monde te siko olingi asala ni okamati bilembo oyo ya mosali na nzambe te okoki kosala nini ntango moi likambo ya motema eyindi bible eyebisi biso na Jean 3 verset 12 ne ressemble pour Caïn tu as eu le cœur de Caïn ozali de bakonzi oyo exécutif oyo azali mpe na mibeko ya mboka ya ville ya Kinshasa il faut boyokana ozala mo sincere botraitanga à l'amiable osalaki Matthieu 18 15 à 16 obengi ye bosololi so osimbi te ebengata 4 parlementaire so osimbi te obimisi yango yo obengi na l'amiable te directement tu passes dans les internets na baradio kobimisa capable kosala biloko ya ndenge wana mais sali malamu te eloko nini bozoluka bible epela bi Romains 3 verset 10 moto moko azali sembo liboso na nzambe azati touche nous sommes le péché nani na mboka yebi te adetourne te na chef de rien adetourne ke bino te bino bina sone papa na poso mbongo ezotanga kotanga tadi quoi totika motema mabe tondima mutu ata osala eloko songolo tondima topesa chance kosala biloko ndenge soki mpe Ngobila azali kwa kimbuta mais bobebi mabe parce que kimbuta azalaki oteya tyeya Ngobila azali moto moko oyo azali calme il a l'amour de Dieu il s'est pardonné mais soki même a pardonné est-ce que bato nde bakopardonné guerre oluki oza longue et populaire mais toboyi guerre yango suka tokende na parke bino tina bato na parke mais ntango bino banda batinda na parke totika mitema monene ya lokoso ebotika na mikolo boni lelo juin décembre tosali élection tobasengi moto 4 mois est-ce que bokoyokana te esika moko te bokende kokabwana na kimia mpo gouverneur mbala soki alonga koma na ministre yo okomaka to ozokana na douane ozonga na douane na douane ozalaki inspecteur ya douane combien de détournement bosala kuna la ville ya Kinshasa na este kuna awa na ville ya Kinshasa ozalaki inspecteur combien de dégâts oyo bino otika kuna tokundula makambo nyonso eza malamu te Bible obi na Hébreu 12 verset 14 chercher la paix avec tous et nakobisa monsieur le pasteur azalaka boye te omoni fere ayembi tala nsima azonga moto sika oyo afani ayembi nini mbo alakisi bizali na ye elakisi polele sikoyo tokoloba nini mo exemple nini bokopesa yango la guerre ekozala la guerre oyo azobimisa belemo ezali malamu te surtout na ville ya Kinshasa tozali enclavé toyebi esika tokokima te toluka kimia na nyonso et puis nzambe atikeli biso mobeko moko monsieur pasteur Jean 13 verset 34 je vous laisse le nouveau commandement. Voilà. Aimez-vous les uns et les autres. Merci beaucoup à Afikembo, la 3 Rolanda Bisso Sikoyo, Afikembo, la 3. Merci pour tout. Afikembo, la 3. Et puis aussi à Papson, l'ami. Afikembo, la France, la 3. La 3. Afikembo. Après ça, tu vas lire. À Solarabien. Papson l'ami, merci pour tout. Merci aussi à Dada Ulungu na Suisse pour la bien maman sociale. Dada Ulungu, merci. Pour tout maman sociale. Tout cas barua. Mais pourquoi on bon Théa Solarabien. Dada Ulungu, c'est-à-dire que hier son a pessioyé. Oli bata poto. Soki ala kiyo. Okoti boloko na nyongo. Mais là, bienvenue Kindenge, banque ya Suisse na kati ya Genève. Bienvenue Kindenge, prophète. Il peut na sera lobby à réaliser. Bienvenue Kindenge. Losako prophète. Losako prophète. Le sac prophète. Tout là, azali na kati ya mai. Nganda ko kolia ite. Ah bon. Pour mingai.
Le sac ya suka poto kabana prophète appelle ça va dédicace na la bator que va bo susunta ba imboko be. Voilà prophète, quelques personnes vont disposer qui temps pour la Hollanda yo pour que to kabana yo merci pour la disponibilité. Banda papa na mo. Kak Jamina la kangana zilaya. Oh stade de Martyr à Jamina. Obo sani yango. 3 jours et quand on a août va faire le baquet on dit mon ensemble kiti et on a plein et chocolat et laver mili mon abisso mi thème mon abisso ma be et chocolat ba pasteur ba ngotobo ba poloso biso tukuna pourtant on va bakaka et c'est ce qui nous a mené à couper c'est le mien et ba carte panze mi na nzoto il y a moto ya suka un pasteur et une vache internationale on a stade on a 3 jours plein et comme la stade a fait fallait poupa et on a pas fait les goals parce que nous avons bazaka ya kota nzembo matanga na kita yo zali zambe papa taba kobiste kaka kuna baku na binjobiste partout sikura za matanga partout sikaka boy partout kaka miso kaka boy kana boy le kobiste wanzobiste ala kuna somo kuna jusqu'à le 22 voilà prophète des personnes pour que tu kabana papa na pesa des personnes na libanda TikTok continue na libanda bando za ba te belé des personnes et ton nzambe maman livre la maman de maman nzambe pambola yo na misaki toko na chine rambo ambe fois pembe et ça so na ime rebi donc cadeau oyo chine rambo ticket sur Congo mobile Ezarani Ezali Exode 14 verset 13 à 14 habits des Égyptiens que vous voyez vous ne les voyez plus. Restez calme. Maintenant, combattra pour vous. Il va se carrer, mon recteur. Mais mon temps est moi. Il ne parle pas, mais azana moté ma bien kosunga. Yango zomona bazana pouvoir te ba côté kosunga batu, ba voyage partout kotonga tout nzambe pambola bango parce que après 14 verset 13 les bonnes œuvres a une récompense devant Dieu. Voilà. Merci beaucoup Nabato tout ba disposer qui tombe pour Orlando Bisso. Merci encore une fois à Dada Ulungu. Merci aussi à mon vieux Chico Moucheni depuis Para Orlando Bisso. Merci aussi à Christopher Kanyuka. Merci Nabato tout baza de cœur nangai bato ba soutenir nga de près de loin bato ba retourner toujours programme matanga barambo tout donc merci Nabino tout merci l'équipe Mobimbaya Africa Elengi Télévision merci à l'archevêque notre mentor l'archevêque Mike Lokamba Nicolas Achane Jambala ya so akete ki Jambala kemi ki Jambala mama ndefa mabeto ka papa ro archevêque yo dali banda Mike Lokamba merci bon abonné fidèle bateau tout balinga biso bateau va partager et puis bateau va commenter ka ba vidéo na biso je pense que tout le monde ani bongo au prochain numéro. Bye bye. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.